dans la brune. Parce que yo vous êtes comédienne na bio, artiste comédienne, mais quand vous savez collègue na yo par rapport au comportement de andeni parce que dans le bas toki des souka tout le monde a Victoria, Tracy, sur Tricia, na pour le moi Dylan. Donc comportement de vous andeni à travers. Il y a un temps où tu as choisi. De toi, je suis maman bana on izaka ile après. Pour le tour bakina bomia faille, boina boima, yewana maman bana wana. Parce que bien le sur le lobé la boule a eu le problème. Le bana wana yumobi awa déjà mon dans la responsabilité na yi. Bana bana ba mikina na ngwa bozwa. C'est vrai que ma bé ça là mais est-ce que to sandini. Ma ici sopande baloba to sande. Nous allons ça la tête toi na choité. La plus de ça maman bana biso. Bana biso ya fa ya kei mais batike na maboka la brune. Nga benito ko sona za besoin ya omona bana o ya fa ya tiki na omona bana maboko la brune to za choité to na sona choité ta do boye lelo to bi yete mais pour tout le monde victorienne tout le monde Dylan tout le monde Tracy to le kanzila la brune mbe ozui azalaka muninga na yote pe na kotikala ka ozala muninga na yote Papi Gen to le bela vie makambo nyonso na maboko ya Papi Gen to le bela vie. Tolo bela vie Papi Gen émission kitoko oyo faut ko landaka pona ko pesa makambo yango to bisibino ki azalaka muninga na ote ça ne va pas non ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolo bela vie ngai shela mputu nazalaka muninga na yote Papi Gen tolo bela vie yo brondo nazalaka muninga na yote pena kotika la peko sala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie gumu chuchu supu azalaka moninga baninga tango kokie Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie yo sote pa nazalaka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kulutu ya baleki nazalaka moninga na yote pe na kotikala kozala moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yote Papi Gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga Ambro Jenny Papi Gen nazalaka moninga na yote Papi Gen nazalaka moninga na yote Papi Gen c'est impérateur de Modogo Jaffa ko faire des Finchman Papi Gen tolobe la vie est-ce que naza moninga na yote est-ce que naza moninga na yote Papi Gen tolobe la vie Papi Gen tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gen tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gen tolobe la vie nde. Azalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Solas Kantus Papi Gen omoniango José de Londres Sida Bilele. Nazalaka moninga na yote Papi Gen. Moi je suis pas ton ami hein. Voilà moninga no te di. Bayuma wana 1 euro na poche. Obeta masola 1000 euros. Ke badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gen yo ebite azalaka moninga na bisote. WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Bote Nabino partout, Bokolanda Biso na tolobe la vie officielle. Merci Nabino Nyoso, merci. Na confiance au Bozanango à travers Bandeko Yabino. Merci à Bandeko Yobaza pour rejoindre grande équipe à tolobe la vie. Ce qu'on a émission Nabiso partagé. Ceux qui nous ont abonnés Nabiso T, abonne-toi, c'est gratuit. Voilà, et merci na Washington, 4 fois prêtre. Washington, voilà. Merci encore à Jérimbo Mana Canada, Didier Yi. Il a dit, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude Mabanzo, merci Naba Service. Et merci également à Platini Chipamba, Émile Bamba de Zurich. Ah, Émile Bamba de Zurich.
moto moko umela kaka ipeite kokao pazalaka wana bino tu bato ya biso lo nazoyamba sœur na biso mama na biso Béni Toko. Nazoyamba Béni pourquoi parce que nayambaka Béni tosaka émission moko concernant makambo Janifai yaza moko ya groupe Janifai sérieux makambo yindaka sérieux makambo ngindaka parce que leo batu misusu ba traité biso na bandenge oyo fa baloba misusu non bo azalaki vivant bo kipaka été c'est-à-dire miso ba bi na mon père réalité té moi condamné bango ezate c'est normal et puis les opinions mutu na mutu. Alors Béni aza moko azalaki pe plus proche ya Janifai preuve en étant où Janifai azwaka likama ya kobenga na mbala suka abengaka pe Béni Toko na téléphone yango wana esengaki tomeka tosola na Béni parce que après émission tosaka na Béni créaka mo le mot boye na Janifai ayebetela biso yango. Voilà donc merci na bino nyonso bandeko bozola na biso déjà Benda télévision oyoka. Béni Toko bonjour. Bonjour Papi Gen. Namoni yo santé Nzamba obate nzamba osala. Donc nzamba osala ba santé zalaka. Nangola nzambe Papi Gen. Voilà, Béni Toko mikolo beto monalité boni famille makambo nyonso tout ça va boulot. Famille za ngo bien, musala bien, nyonso mele camarade na ngolo nzambe. Nous avons vraiment bien Papi Gen. Voilà. Toujours dans coupe Janifai. Ouais, toujours Béni Toko na coupe ya Janifai, moi na Janifai na toujours na coupe ya Janifai. Au présent nous comme Kinal Maleko. Bon, le président c'est comme Kinal Maleko, ils a comme souhait. Grâce à comme président. Bon, Azu t'as la grâce au bon frère, j'ai fait quelle grâce. Azu grâce mais ça qui vraiment maloba mito na au monde pendant remarquer président Jana bana lo bon Kinal, il faut ça toujours prêt, il faut ça toujours pembe nanga, faut landa o nga na zoloba na yo un jour songa na zate Kinal yo kozwa relève. Abana lo ba penda mingi bongo. Il y a tout le monde qui dit que place il y a après président Janifai, il faut tout ça qu'à président Kinal. Il y a tout ça qui vraiment. Donc à combien moment président Kinal? Il est président. Président Kinal. Na président président Kinal ba moté. Bon ton message. Malé ba message. C'est ça. Il peut aller. Mais nous on avec la série et tout hein. Kinal Maleko faille. C'est vrai. Kinal Maleko le président Kinal Maleko faille. Voilà. Bon Kinal ton message malé. Voilà alors Béni Nayambio parce que je crois que bana makambo pe salami banda Janiti Jana kotisa mabele nanu yo lobité mais batu ba koloba mais makambo pe silité ni nango sila kate Jani pasi ba kundi ete mais siko yo ni lisusu poni yo poni lo basiko Papi Gen temps ya Jana za na morgue quand même bana pe ko poussa pe na biso bana groupe Janifai to bana ko bana o mingi to ko loba mais tozana si to pour faire qui tozana si bakundana président bon to pe ko loba to loba nga pena Béni Toko na za trop caméra té nga pena mi caméra té mais par rapport à ba émission mingi na Hollanda na ba analyse mingi na Hollanda pona kombo ya Janifai ya o singe vraiment na ya ko loba pe moké o nga na yeba ki pona président na ngai on na yeba pona président na nga ya o moni lelo na nzima ki pena nga Béni Toko na le kana émission na yo to lobe la vie. Voilà. OK, alors mais quand on bête optionnel. Émission tout ça là ka o Janifai benga ka yo. Mais quand on relater histoire on ki ezala ndenge o vanda ka ezala ndenge ni beta ngo supo to rattraper ngo quoi parce que pour Toko ki bon te bon supo tout na biso mais quand on benga ko bête optionnel Janifai benga ko ezala précisément na heure nini pour tout ça qu'on émission mais tout en soit qui tant on émission na té donc ba profiter quand émission o ezaki na heure nini abenga ko ebisa ka ebisa ki oni ne prix et après a ki soko ebisa oni quoi voilà ezala ka ba minuit 1h nezala ponge zo ya to talika téléphone boye message zo kota na moni ya Janifai pona koma bona téléphone na ya Janifai na moni ekoti tant na mona ki ekota ki na kipe pinza te na moni ezo landa ne koti lisusu na moni video eye na bi téléphone afungwa na kota eza nini na za na YouTube ndi na moni message wana tant na fungwa ki na koti na page ya Jani
namona komelinga ke non la brune ya bengani nga na ndako namoni mbamona video biloko libanda na ninga bana kona abenga nga na ndako ba tunya sur internet ba yebi yango nde na simbe telefone nanga na benga kimba mo ya fai pona tuna yo juste nini ezoleka ko RC comme déjà musika donc c'est impossible abenga nga ba R wana tant ce qu'on a benga kiye na tuna ke problème ni na bani ko expliquer ngai ke non la bina benga nga na ndako akoma na mobali mususu moi sa mobali wana zo benga kaye la brune ado swani sakaye mais ba problème ni c'est zo ko elanga jani na ebite nini donc ezala bongo après si malango to sola penze belé ça on déjà na site ya to le bela vie ezali juste pour ka bato ba comprendre wa masole bandi et après si malango na rosola ka wana isinga que non apo firenze azoya ko zoaye na ba petit na yemo ko boye na ndenge apo ya ka ko zoaye maki place ya memaka ye biso so to yebi déjà pour isa déjà na carte internet donc voilà na ndenge solution monana ki déjà ya ko zoa place na Saint-Denis toujours à place na Saint-Denis qui n'a ba beauté image ba contribuer et tout ça vraiment effort pour président à appeler la place more stable avant d'avoir kimia place moi qui na Saint-Denis et nandinge comme qui na niveau que ya maladie soit tomba qui sous tension ba nini ya qui na hôpital donc voilà bon yo ça qui mission mo boy après émission on attend yo ça là qui Jana benga kiyo, est-ce que Jana benga kiyo? Tu sais bien que à l'obéla kiyo ni. Tant ya Jana mona ki mission nanga on sa ki na yo na to l'obéla vie. Et lo ka l'obéla ngai abi ngai beni na mona ki mission o sa ki na kala ki ango. Mais o l'obéla ma bête au finga to l'obéla ma bête. Mais conseil mona o pesa yo. Les kam o etali la brune. Ce que mon journaliste a yé a tio micro o lo bana combat la brune il faut refuser. Pour le battre na combat la brune na internet to batela bana de il représente na le ben na yango wana ya omoni banda ya fa ya kufi makamno se leka ko sala bémission na zef ma choté na sala bémission par rapport ya maloba wana ko le bilo côté pour la brune totala bana na ben à présent na yo ki yo na sa émission na combat la brune de voilà isala wana. Bon, ce qu'on bête la biche dans deux bonnes na Jennifer. Mais on bête parce que bien sûr bien Jennifer a comme piqué la crise. Mais on bête ça non. Yo du mois temps on vend la Jennifer au moment mingi. Bon comprendre l'histoire, baba story no change. Story never change. Awa tous autres taquiner mututé. Là le bagarre déjà avant que voilà donc mon homme na part ya responsabilité na ye na makambo. C'est-à-dire baro ko bambaka ba pierre et place moroté mon homme na part responsabilité. On a ça le bagarre déjà avant même Kondo Jennifer Yakota na Samabile. Mais oza histoire et tika histoire. Alors ndeba bando ba kino jana comme ko piquer ba crise. Yo ndoza na yo ndo mo pe crise na ndo piquer. Bon, ngai Benito qu'on a quatre groupe Jennifer. Ya Jani azalaki a président na ngati, mais président a comment qui grand frère. A comment vraiment grand frère na biso nyonso na kata groupe Jennifer. To bana ozoye sous président te Papi Gain. Parce que façon to bana ko zala na ye azaki yaya. Na tika ko piquer ba crise parce que même na ba analyse na yo ka keno Jani ko to bana ko piquer déjà ba crise boy na boy non. Ya fa bana piquer ba crise te. Ya fa piquer crise une fois na zoyeba. Akenda na hôpital ya mo wana zo vanda na lani na ndako na la brune babenga biso ke non ya fa ya sali crise asa na hôpital ya mo wana crise pena na zo ba ke non apike crise na kata ndako pompier eye ezui et meme na hôpital wana yebi deuxième fois tant côté hôpital après que l'on a ndako la brune étant président côté hôpital na Saint-Denis direction vitanaise na oyeba to bana sola kutu na yi tanto solana ya benga parce que tant ben dans la brune on a benga mingi de to na comprendre que président a isolé a olinga pena otika la ye moroté a isolé abana benga biso mingi tant benga to solanga na ye na bine bono za bien président na oui na ça na bien mais so kaka ba pema ngala bine ndo zo ka pema bon ko za pe manque ya ba faire ya fait que mon médecin alors bien ngai non et ça va faire te na ça payer na asthme ngala bien bon on a asthme bien oui na ça problème asthme na tuni est-ce que on a traitement na ngo abi oui na ça traitement na ngo eloko ba fula wana e singa soki nini
na boseni ko so ventule monsieur na boseni kombo nango abi na sala nango abi wi fula ngo e sala yo be okito pe mawana mais il faut mon médecin abi na non na za na rendez-vous na za bouye na médecin et puis à quel jour na rendez-vous te kokaki ya fa kene ko mon médecin na ye tant kene ko mon médecin na ye a sonné médecin tinda sala ba analyse be examen tant a sali be examen na ye. Après, jour à kene ko sa be examen na ye. A sali be examen des arros, c'est be examen na tongo ozongi ndako. Et tant ozongi ndako, aso se préparer à kene musala. A moni mbala moko téléphone sonné, a yambi téléphone na ye, médecin o ayamba ki o atinaka sala be examen a bengi. Alors bien monsieur lobi on a bengi onga médecin tel. Be examen na tinaka o sala laboratoire e bengi nga, o sala problème sérieux. Les lois sur les nana pour le bureau la mukati. Alors, pesa l'adresse na yo na otinda ambulance tout de suite là ils ont à cause yo. Nanenge ya jena pesa adresse na ye makamunyo soana ambulance yezu place azalaki et me mettre na hôpital je crois hôpital zena ba Aubervilliers lo moi bon abandé na kuna. Et puis kuna esika na Aubervilliers ba sali ba analyse ndenge zalaka ka ba moni problème ba cœur wana ba zongisi na Saint-Denis. C'est des choses va vite ba tramé va vite oui tant qu'on a zoa pas na yo na moni to rien on a bana okita tant na zo hôpital oui na zali pina choqué tant na moni arrêt wana na tele pina hôpital croix wana rouge na bia ya fa ya zaki ne pinza awa batinzi wana c'est là ici que tout bana qui utala ye na hôpital wana donc à ça la crise pour la deuxième fois et ça là qui a sali ba analyse na bien bien te médecin bengi par rapport ya cœur na ye médecin bengi que non oza à danger sur le nanda ko lelo lobi ko la monkate na ndenge avec na otinda ambulance ne ko zoa sur place wana bana pena ko azai makasi azai maladie te ya elo côté azo bonga mapinza akene musala pour anda osala après-midi ouais azo bonga akene musala téléphone sonné na ndenge maketi na hôpital wana asala ki un mois presque un mois na hôpital wana. Voilà tant qu'à louer par la prix, à une date na Saint-Denis, à studio na Saint-Denis, même pas un mois, ma campagne est encore au sala, ma nègre qui n'est qu'à hôpital. Donc, ma crise, il pense que non, à ça la ça n'est pas crise parce que nous avons quand même na analyse, il y a ma chroniqueuse de sous que non, à ça la déjà ma crise, mais non, il y a déjà ba ça ma crise. Première crise, nanda kwa la prix na lani et même na hôpital à moto qui m'a bambang, ba benga so qui m'a bambang. Deuxième fois, ils ont qui a piqué une crise, là, tu n'es pas qu'un moussa, normal. Médecin a bengi parce que papi qui n'a pas tenu aux awa, ce qu'on s'allait analyse na yo. Ce qu'on a remarqué que non, il y a quelque chose de grave. Il faut pas prévenir yo avant que les cambouis kwea, ba benga médecin. On a tenu qu'on a hôpital, na laboratoire, ça va analyse. Médecin on a au benga on bala moko que non, il faut oser rendez-vous tout de suite là au monanga. Si on a kaya jani médecin mon que non télé ma place aux awana aux pesa l'adresse non ya jana pesa adresse ngo ma Saint-Denis na des médecins tindaki ambulance et qui go soyer wana et kindaki na ye les jours là ce qui a jana la ka vraiment ndako ya jani ta funda ku fili lote nda ku faka na époque wana na 2000 ezaki ba 2022 ad maintenant ndako la brune nda ku fana 2022 mais le quoi nzamba lingaki ye et c'est que non ba révéler ngo avant baye bazuye bakene na hôpital na ndenge to fanda na jeni 2023 mobimba ti atiki biso na 2024 seconde mondo zanda Jennifer ndo souffrir ndenge yo bando komona ye bon ko souffrir oui c'est vrai parce que azena problème mukanda te et bana ko déranger ye et bana ko déranger vraiment ma casse ko za mukanda parce que dès que ben a besoin ya bakobima kande baninga pe babima ka ki pe azongi azala pe libre azala l'aise akosa pe normal na mukanda na yemoko et bana penda ko déranger comme mukanda asena ba besoin ebelé asena ba projet ebelé à ko réaliser mais akoya ko sala ngote tant que asena mukanda te et bana vraiment ko déranger a jani et puis ba misam so bana ko sala na mukanda pe ya moto mona salaire ezo ko katena o ya zolinga et bana ko katé siko par rapport ya
Il y a bien un conseil. On doit passer conseil. Il y a un beaucoup de parce que mon tournoi a cocasé. Est-ce qu'on doit passer conseil que non, sali 5 ans, au réunir preuve, tout qui peut régulariser. Est-ce qu'on doit passer conseil et pourtant on peut conseiller dans le bani. Toi là, passer vraiment conseil ma casse. Mais par rapport à bien dans la l'abri, to solinga la kinal, président kinel to solina ye, na binaye na lingi. To me maya jani na association mo boinga na iba association wana na iba association wana za Argenteuil ne fsi kinal po ya jana fsi ngai asana adresse ne na Sarcelles les autres dépendent na 95 do bazaka adresse mo te na la pini bazaka adresse mo ya ba no sama kam na ndenge ne na pini na ndenge na yi adresse ne zek na 95 na commune ya Sarcelles Sarcelles les a 95 Argenteuil les a 95 na fsi kina nga na bikina nga na moto ma président na adresse o ya 95 na Argenteuil po nga na kinda déjà wana ba ida fi na makamu susu to me maye kuna balandela makamu na ye ta nga na solo na fai na bi na ya jani to kende na doko la adresse na 95 to kende na Argenteuil ida association bikina ba ida pe bato po na mama mikanda makamu nyonso ni sala o bien réponse ne ezala ki non le quoi na côte na adresse na na Sarcelles na koti dossier na ngai na préfecture ya Sarcelles. De na ozi la ka réponse. Wana après ko mananda ka la brine, après quelques mois ne la sola rane yango. Abina na ozi la ka réponse na nga ya préfecture. Bona mona dama kama mutu ça d'ailleurs ofungwama. Ya jena bana yo ka conseil. Azaki mutu bana refuser conseil te papi gagne. Abana tala te que non, o la do pesa conseil o asa leki. Ya jena bana tala ngote. Azaki mutu oyoka. Bon ce que ça ngende ni ki yimtonde oyoka esende ni sikoyo ke azonga lisusu place oyo ki omemena liwa kozonga na kwa la binto zaki surpris biso nyonso tozaki vraiment surpris biso nyonso ki ya jani asa na kwa la binto yebaki yango te parce que na ozonga ka toujours tant bien na kwa la binto ça qui effort pour ya phase na Saint-Denis place azalaki ba complications zaki makasi o eza lelo pene ko mozongela nga Benito ko na ko vanda bamaloba bamaloba ba acte na ko mona ke zaki spirituel ezali normalité ezali normalité ezali normalité parce que après ya jani après ko matin à côté l'hôpital na Saint-Denis attends abimi hôpital na ye obi ke ya jani akanga bilo na kati ya chambre na studio azalaki ya jani akanga bilo ka dans les vitika bo yemo kaka fara na biso lumière abana luka chambre aepsi kina azuluka chambre kina na benginga abina ngai benita lumière kuta luka chambre nga ide na zui asangana na afai basangana na président et aussi akuto président bien na place okokate basangisaka et otie poids pour azala bien amitungisa mana yete nga na bio bonne idée to sala kuto système wana to bengani nga kinani na lumière to tie conférence to solo li keno lumière il faut que les kaka eska ya jana za studio eza na ngo bien bo vanda be po ya fa ya yebi yo yebi ya fa en tout cas fa ne so lumière aboya tanzime pa mona ka eza idée moko bien to bana sala bon papi gene pour na ko éviter un jour to yo ka ya jani azongi na ndako la brine pour na biso to na mona ko zonga na ndako la brine za défaite pour la biso déjà surtout le kola to leke déjà na be mission to baki que non bazala ya okabwana la bina zana kwena ye ya jana zana kwena ye kozonga kozonga AVC zana kati wana to mona ke no te to sala ngo bongo to empêcher vraiment ya jana zonga na ndako la brunité to c'est black na ida la pri ya frère Nepso lumière c'est pika la moko ya coupe jani fai na ndenge lumière asangana kina ya jani tant asangana ya jani ya jana bana futa ndako na mobimba te daki studio ya kinda mo kitoko ana futa mo mobimba te ana futa mo na lumière bana osangisa malgré ba complication ezalaki ba maloba no zoyo ka moto maloba o loba no isa normalité ndeti ke nga pena jende na za nga pena ndina za boivement il faut na kufa kaka senga na kufite enteli mto kufa ouais senga na kufite enteli ka mto kufa entelo te la ko révéler te nga za famille ya jeni biologique te papi gani nga na za
wana sikazo loba soki ya profiter moto ko famille ya mama famille eza mama famille ona ko loba on te papi geni ponga za famille biologique ya jani te si je comprends ngana za te to bakaka parce que eza makambo se leka na mope leki na mope ouais ko yeba mela na ko tatina muzindo te na o détailler te mais là juste quand on va pona mona ke to sala ki nyonso vraiment pona pa encadrer quand on va bon l'occasion de quoi loba kake parce que mo ba ya sa moto ayebi wa ba ne ko remarquer wa ba ne ko yoka peut-être na basala nzambe to na niveau na ebité o mona ka ke no nga fona ku façon na ku fite ntebi ka fa ku fa vraiment c'est comme biso na part na biso ezaki mingi nga na président Kinali bon na ba président parce que lelo yende président il faut ba respect belé aza vraiment président na président Kinali mo to sa ba analyse comment président Kondima liwa boye que non il faut ngana kufa kaka balobaka na ko kufa au nom de Jésus est-ce que bana oyo kango mo eto yeba ezate c'est comme maloba nyonso wana to bana mona wo flow to bana mona que non awa eza spirituel et que makambo susu to na mona que makambo c'est une normalité moto oloba que non soki ngana kufite il faut inteli kaka akufa moto onzimango de biso to mona eza normalité intel on a besoin na intel en tout cas na ko ta famille na eto eza mama famille OK eza mama famille soki na ko révéler yango to na ko loba ngo boy un jour peut-être na ko loba ngo na kata famille biologique ya Jani mais la TV boy na sa moto na ko beteli solo wana te parce que c'est trop compliqué et ça est loko to na mona ngo normalité ngaku na ko na niveau na FC Kinana bi Kinani na mona maramba président Jani et comme il est spirituel na même na église Kina le bin na terre et ça normal béni même pas na église ida bien même na église na benga pena na benga jeunesse abina solo la na yenga na solo na Jani ya jana boya tanzima ki pas boya aboya conseil te ce pesa ide malam o memeli abane ko boya te anzima ki na sona prophète na biso o monika place to la ba comédien na expliquer ya Jani bien ya fai église ngo eza na musika te et là juste quand la scène de Nina mais la vie au moins qu'est-ce que tu là bas comédien et ça place wana na lingi okuta na prophète Timothée bo sola ne bo bana osala ba prière na ye pour makamna yo na so mona ngo clarité aboye tanzima ka OK pour mais ça tu to l'église tant to ça programme to que l'église na fa ine ya fa ya tomber malade à côté hôpital na zo bana scène de ni à côté hôpital tant à côté hôpital programme église et sili les prophètes na biso na ya fa ya za malade dans l'hôpital na za vraiment na besoin ya lisungi na yo o sunga ye parce que makambo ebele za un peu flou to tike modèle yo te spirituel prophète a bina na pa mais za te ce que ko ya awa te pese numéro na ma téléphone na pesa président numéro ya prophète Timothée na pese numéro téléphone ndenge za ka ta wasisi mama hôpital na ye ta ma hôpital na ye na tunia ndini mama prophète okende abina te na okena robenga yi na robenga yi kamenga sikona zaki na musala moyena kende église zalaki te po musala en tout cas na insister makasi fa kende kunati te komona ya Jani à récupérer à reprendre na épée bien azongi normal na si bisono ça peut ko mapa la prine ko bimane na hôpital to mona ki façon ya fa ya komaki akoma pena santé kitoko akoma pena fa pena otoyeba pena akala santé bien propre makamne so bien akomi ko seka akomi ki normal ba distraction na kolo bato ezala ki bon ba distraction na kolo ba to vanda na biso ignorance to vanda na biso que no président commune déjà bien makambe église wana to tia mo panzi eza pena biloko leo na o regretter makasi papi gain comment on a fait vraiment zata moi pas responsabilité na so regretter makasi ce qui n'a comme un niveau qui est ma colonie quand on a quatre églises voilà parce que na yebi nzambe ya prophète Timothée wana na lo ba pona sentiment te na lo ba te pona loba na yebi force nzambe prophète Timothée on a prophète na proposé ya Jani pona yeba ki quelque chose de osama na vie ya Jani to na mona vie na clarté ya Jani comme une instabilité quand on a kata nda kwa Saint-Denis wana ya fa lobi ya zo bimane na chana na studio wana encore aller au foot en haute za cher biso de lobi au foot en haute ndenge za cher ndenge nini ya ninga ke les chambres wana okende za presque 350 €. Chambre na ko va za studio chambre salon toilette makamuna so na 4 moi petite cuisine américaine na 4
Sur 4, sur 50 euros. Dans la chambre, il y a 300 euros, sur 350 euros. 2 personnes peuvent. 2 personnes, lumière, il faut aller avant d'aller à Djani pour empêcher à Djani. À Zonga, nanda kwa la brunité. Pour te yebe ko Zonga, nanda kwa la bime. Oye, comme les biso, comme la biso, to yebe, to yeba ki yango Papi Gen. So la Zonga pas la brunité. Oye, comme les biso. Et comme la rabiso. To ça qui est fort, ngana qui n'est pas empêché vraiment ya Djani. À Zonga, nanda kwa la brunité. To ça qui nyonso. Bon, allez. Lobi na tongo mkomo la mki wo kasango ke Djani fa yazo. Banda Zonga ki, osika ko benga ye. Kozonga ya Djani nda kwa ya binto tika yo sola te. Sinda kufimu. Te to tika yo sola te. Nous avons vraiment franc. To tika yo sola te na Djani. Ki o to benga to sola, zongi pa la brune non quelqu'un on pas moto. Mokono ki na Djani zongi na nda kwa la brune. Nazaki na douleur toute la journée. Et c'est là bien attend mokete. Parce que Papi Gen to yebe que ce qui a Djani zongi na nda kwa la brune, pour to mandaka yebisa en face. Totala ya fai bonde totala na ngana yo président umundo komi nane yana leki pinza to seka yana leki umundo komi okomi kitoko président modelo komi pinza boy ya Djani ko songa ko somo songa kuna Djani ko kufa uyi na yebi yemoko na yebi na songa te muitala na songa te nasi na ba gagi nyoso wa salaki ba film na suka salaki biso le stomona ki modèle ya fa ya komaki azogi ne lengi biso mona groupe ne to sepela ki yana biso se retrouver azongi normal to yebete Papi Gen na yebete ya Djani azongi nda kwa ya la brune ne ko yo ko na monoko ya ndeko na moka ya mbinzo zone to betaka masoto solo masolo ka nde bakenda bakenda ya mbinzo zone ngana bia ngape ko tunalinga kana ya kuna ya Djani lobena nga akomema nga to ya na réunion bana mbinza ndeko na lobina ngai yekuta bunga mona na raté as bana zonga na ndako la brune to mona ke lisu te ata téléphone sona ka ya mbarate ngana bi quoi azonga binga pe sema quelques mois na Djani to solo lité abina nga oui azonga na ndako la brune bon nzima pinza te ti ndeko moka ya comédien confirma nga vraiment que non ya fai azana ndako la brune ya mona bendana alingane sous ba téléphone biso te akipane sous ba te azonga na pas la brune nazaki na passe makasi pour na yebaki assurance ezaki lisute même talo wana ndako wana Saint-Denis to linga talo wana ndako wana Saint-Denis si wana biso ezalaki avant ndaka wana pour a se retrouvaki akoma na bien azalaki na bien tant azali hôpital na Saint-Denis premier jour na ne kotala ye na ya fa oza trop isolé façon oza vraiment ngana o sepelate oza trop mawa oza triste oza bien te na o sepelate avouenga lobi na que non a sola mingi na ser moko boye akoma so mingi na ser moko boye neske balinga na mwasi na mbali ana so mingi na ser wana ngana zai contente na sepelaki na idée wana que azala moto mo pembe na ye o ako soulager ye asekaka alonga ba susa azala bien alobaka esala ye bien tango yebisanga que non azala moto ba osola na ye angala bi kasi ko abina nga oui moto ser wana amonaki nde bilo ne bimaki libanda nde la bina bengana ki ye ser wana lukaki ye na ba ndenge sala kaka azwaki mora ya Djani kana ndeko moka ya comédien pe na Kinshasa na benga ya Djani ya kuma ko sola na bango pe ba ko sola la me ya fai azaya bina trop makambo wana te alinge pinza makambo wana te biso to pese concert to ba ne ya fai il faut tsaka moto il faut ka utaka moto po situation azalaki na wesenga ki faza na moto pinza o ko zo swena yi o ko zo swena bilamba na ya sokola bilamba ne ko lambela ka ye makambo nyonso te que non petite sœur Benito ko yela ngai loko boye aza pose loko boye ngana za musika mais so azana moto mo besoti mwasi moko bo azuzo swene pembe na ye et oza bien mingi pona ye ke ngam na uta musika c'est kinal après relation on a na mwasi yango et aboutissait en arrière te bana ok bien et bana pena ok ne bien makasi c'est on a pena tout cas c'est na biso na peso ba mote be na o révéler komboni awa te ngana otanga komba sera ba tout tepo to saki lo te na famille na ye et to komena ba niveau na bitapi wana te mais quand même azaki bien ya na biso balingana ye makasi na président na biso bazaki bien makasi
bien penza Mais si vous mona ki papi que tu mona ki ya fa ya zone ki ya fa ya koseka ya fa ya ba propre wana ya fa etanga pima ko hôpital quand c'est bilamba na e nyonso atina tina ishasa bilamba na bilamba ne nyonso ya na ko azala na ngo akanaki tout atina na ishasa bisto na kama comment mutoza na poto awa yimo oza na posa ko lata osi bilamba nyonso tina na ishasa siko yo otika ndenge nini si on a biso ya groupe Jennifer Alice Batatu qui est là Jenny chemise elle a Jenny wa basket bon bisika OK na mo ya Jenny bo été à ça l'effort à comme basket moi chemise moi ni Alice Batatu na PC ba mote belé a ela ya fai atinda nyonso na kishasa papi gain siko nyonso wana ndeti nga pena bende na mo na ofio ngana kinali parce que doyaki trop téléphone ngana kinali na e président biso misato ngana bana mona ngo flou makasi comment muto osala ba acte modèle ba bilamba ko tina bilamba na Kinshasa ko kanga biloko no tina kini et puis yumo kozana besoin biloko wana sikoyo hôpital akotaki awa na sima ezalaki après ko bengana na ndako wana après ko manda à l'abri tant ko ya Saint-Denis OK awana côté hôpital ouais oui pas la bruit les écarts na mon hôpital okay. Je comprends maintenant pour nous comprendre à côté hôpital parce que après wana après c'est-à-dire à côté hôpital après on s'abe mission après mission wana avant dîner à côté pe na ndako wana ba studio wana c'est des chambre salon toilette côté wana oui tant côté wana nde makamuna oloba na OK no akina osabe examen na ye après si ma médecin bengi atindele ambulance me na hôpital wana deuxième hôpital à côté. Voilà. Alors, Benito Komoena a retenu Rio pendant longtemps, exacté. Batouba Landabiso. Jennifer n'est plus. À Kofi, tout de suite au Kondi est déjà. Mais tout le boss en a été pour attirer les biso ban. Alors, la brune de Mutuaz en a ban. Pour Nayo, conseil de groupe sa batou. Face à problème oyo. La brune a joué l'élo. Tout le monde qui tapé Azana Bana. Conseil groupe sa batou par rapport à Makambo oyo. Batou bazandeni face à la brune. Conseil on a appelé ça la brune en 2022 papier gain temps yamba ngane émission. Et n'est pas que émission wana la brune atala on pas silikelanga. Selon la brune na finga aye. Mais l'émission na la finga la brune était. Nathalie Sakaye que to koma esika to komi lelo. Ngana lobanga na la brune. Au compagnie de papier gain. Na lobanga na ye esika to komi lelo to kokoma yango. Alors to batela moto tant ça na bon tant aussi moto akufi na dia papier gain le ezala raté. Conseil ngana pesa à la brune. Mais to ceux qui essayaient que azo c'est déjà ndako na ete makambo ninge koma na wote. C'est comme nga bisko face à problème oyo. Nande patike biso bana siko neti bino ba comédien. Il faut se comporter en ndenge nini. Parce qu'avant pour mon bana faut les cara parier. Siko boke na ndenge nini naye. Toza na choité. Mama bana biso neza la brune. Wana bana ya fa linge bana makasi papier gain. Alinge bana makasi tanga bimi hôpital na Saint-Denis na oyeba lisusu. Ya fa benga to soigner na téléphone na ki makele la train na bien ya fa WhatsApp na zoka makele la bina ngana ça la train. Direction Melun na ke na tribunal ya Melun. Nga au tribunal o ke sani yo bimi hôpital ka lelo ke sani na tribunal. Abina mate dossier a bana et ça la tribunal. Naza convoqué pour étant que papa na ke ko se présenter. Pour ton minute oyo rendez-vous na ngeza na essayer leki na ngo déjà mais ndé na na hôpital. Rendez-vous na ngeza déjà et rataki déjà na kenda kité ya on a donc se présenter lelo. Abina ko to na bisa ba nini. Nga bien force na ba prévenir ce que ça na hôpital. Zo papier moko. Oya hôpital o ezo laisser na ba date oyo ça na hôpital o rataki rendez-vous na bango meme la bango. Ba opesa o rendez-vous mususu okene ko sola na bango. Alinge ba ne mingi. Tono ke ya jena zungi na ndako la brune, akufi na ndako la brune pona nga Benito ko na raisonner que azongi pona ko protéger bana na ye. Parce que papi gende to zana kata poto awa dossier bana na école. École nde ba remarkaka. Négligence à bana baso ya propreté na école. Bana ba olala na classe et banda na école
école bazwa dossier wana batinda on a service d'enfance so batinda on a service d'enfance so amoni clair te batindi na tribunal tant dossier comme na tribunal ne comme que et comme juge ya France a se décider bazwa bana wana to batika bana wana omoni ezala ka poto awa siko dossier ya bana ya Janina Labrine et comme dans la tribunal et comme il y a un accord, il y a juge, alors non, bon, allez chercher les enfants, il y a la famille d'accueil. Il y a un général qui peut-être la famille d'accueil. C'est long gars. Ton avec un son qui est dans la brune. C'est long gars, la raison qui est en gros. Tellement il y a un ennemi, il y a un pembe dans mon abana. La maison de France, c'est peut-être quoi que Simba, la maison d'accueil. Peut-être que c'est que non, va placer bana. Il y a un général a bêté chita sima, a zé na choité, a protégé bana ba qui na propre école, bana ba la avant, ba qui na bien école, pour a protéger bana yé, ba comme à niveau tel que juge a déclaré bana wana ba récupérer ba qui na service d'accueil. Et c'est là que mingi yango. Yango abi sikoyo. Parce que na bi que bino ba comédien, ebele baza nganzi za makasi pana la brune. Parce que yo posa comédienne na yambio, artiste comédienne, mais quand vous savez ba yo, ba collègue na yo par rapport au comportement de nos parce que dans le bas toki des souka tout le monde ba Victoria, ba Tracy, sur la Tricia, na ba pour le moi on nani Dylan. Donc comportement de nos à travers. Il y a un temps ba toza absolument choité. On a choisi maman bana ngizaka ile brune pour le tolo bakina bomia fayi boina boyi ma ye wana mama bana wana parce que bigele lo so le lope la brune a eu le problème le bana wana yo mobi awa déjà mon mtana la responsabilité na ye bana bana ba mikina na ngwa c'est vrai que ma be sala ni mais ce que to sandingini ma ici so pande baloba to sande nous allons à ça la tête on a choisi la brune ça mama bana biso ya fa ya kei mais batika na maboka la brune nga benito ko sona za besoin ya omona bana o ya fa ya tiki na omona bana maboko la brune to za choité to na sona choité ta do boye lelo to bi yete mais pour tout le monde Victorienne tout le monde Dylan tout le monde Tracy to le kanzila la brune to lemsara mitema to na choité omoni ese lo ke koyi lelo et puis esa na vraiment ya sika ou esa sika mais malembe to za la choité. Voilà. Il y a toujours une émission, on a ça quand il bosse le qu'on a le bac en haut, tout comme on a place au yoté. Que l'autre père de la brune pour la banana. Voilà, et c'est déjà arrivé. Voilà, merci Benitoko, merci, je crois que conseil Malamou, Bandeko, Ozolandanga, c'est vrai qu'à un moment, colère qui m'a cassé par rapport à Makamboyo, mais à ta colère en Wezali. Tout y est baqué. Janifai na la brune, bazana bana misatu. La minute yo la brune pour la brune en mati danger, zoagi ba minya ya kosakana te. C'est normal. Ba couleur tout vraiment c'est qui normal la brune faut ba qui normal mais la minute yo la brune y ba que nati ba toka ba biso bonde benito kolobi toza besoin na yo, toi na besoin na yo. Tout ça, on a besoin d'un choix exaté. Parce que, on a pas tout le monde, on a lobby. Et ça, tika moi, attends-moi, moi, bon, yo zoya, on a pas na yo. Et la facilité. Comme moi, là, l'indoki. Moi, là. Donc, c'est-à-dire, Jennifer, c'est à Koufi, tu as choisi, tu protéger ce qu'on a pris dans le pays. Oui, puis, papi, gagné, au moni, et l'autre, erreur, la pina salaki, algan zimaya, la bichote nanda kunaï. Attends tout problème, attends tout pour la bana, bana au kokate pour la bana, alingaka nzima ya jeni na ndaku na yete. Ndenge ya jeni sa bimaki. Alingaka tika jeni ke pour du bon. Et puis ya jeni so azaki na vie stable sika kendaki. Azali na mwasi mo ya to linga biso. Na lo bangala ki na poto na sola mingi. Soye na biso ezalaki ya jeni akoma stable na mwasi mususu. Malgré azali na mwasi na gisha to no ka azali na Sylvie pour dernière fois na sola na Jani. Des arrêts à tournage sili. To c'est que bien si pela qui tourne à ndako. Ya jeni fa longo na ndako wana wa Saint-Denis, to nyeta longo wana, mais alongo ki na ba raison na ye moko. To tala ki mingi que non,
azala ser wana pe na oloba wana bana osunge makasi ser wana de ya jani akoye ko perdre akoye ko kozama possibilité ya ofuta studio wana te azali nango te mais azali na instabilité oyo ezalaki anormal oyo bana osala kaka keno peut-être mpo na nga na omona ezalaki esprit de mort oyo bandeki kolanda ya jani depuis 2023 ebanda olanda ye par rapport ya balangage na ye déjà que non soki nga nakufi te nteli moto akokufa on comprend les papiers gain de pour voir que eza esprit de mort ezalaki déjà wana tolingaki azana ser wana nga na adopté nalingi ser wana makasi apesa ya jani sourire azonse ya jani oya kala o tomona ya soin ya propre wana ya nzoto ya bien koseka eza grâce à ser wana oloba na otanga ya wana awate mais nzamba pambola ye nzamba pambola parce que ala ya jani comme c'est ya jani pina muto oseka azonse ya jani o batu bakoma ko bakeno e jani faye jani azongi eza grâce à ser wana to bosana te mais jour asuka ngana lobi na ye tant aussi tournage na biso to lien nezala car ya jeni fa ki visiter akende na chambre na ba ki tika biloko premier tour voiture ye et que ina ba petit na ka ba ki tika biloko na chambre o comme na bondi ngai kinal ya jani na kata ndako Nathalie ya jeni o seka na simbi kuna loboko na bien président il président o komi pena président changer makasi boyo récupérer après ça qui me koti to seka na lobi na ka na sale signe ya ser na biso wana oh wana na oloba wana simba ya na biso et comme si okena ndako ya jani o liape o melipe o seki po bini oza l'aise okeipe o mona makira te aya jana komne da tranquille moi biso bana na ye to zama na susi o to zala ki no ke no te to sa ndenge ba reno ezaki li souté pour se retrouver qui ya wana pene ezaka maboko mibale ezala force ya moto akomya maboko mibale eti moko na epsi ya jani na bine siku to sane président koto pena ça va ne za ante ya na leki alobi na boyi ante na biso na misato na kinal abina biso abina beni ils comprendre c'est un problème ité ma bête mais nga Sylvie nga Sylvie nga bi ya fa makambo nesu na mona kitoko ezo leka penza ya fa isiko yo bina nga Sylvie isiko to sala ndenge nini abina ratenga Sylvie ce ka mukande ko inga lokende Kishasa na Kishasa mbama do pona ya fa ce ka azo carte ne pona époque na loba on a 2023 wana aso ki 6 mois na ye azana récipicé na 6 mois donc après récipicé on a moto fa le kana carte azaki sûr que na ozo carte nanga 2 mois kaka na sa nini na okita maman Kishasa et puis ya na biso na ba semek na biso wana na loba na ko loba bien que to saki lo côté pona ye to balaki te lo côté et c'est ngona ngezeli parce que apesa ya jani sourire a comme ça ya jani o batu ba na ko lula na moment wana na fier à ser wana naza reconnaissante pona yo ser yaya o saki pona président na biso azaki trop sûr et ngezanga na mbongo te que na soma billet pas kita Kishasa pour tozaki toujours pour la président et puis c'est ser na biso na oloba wana azaki président pona ye azaki 2 mois kaka ya mukanda ya carte na ye il faut jena kita Kishasa souene azaki bongo akitaki ngala lobine ya fa siko boye jusqu'au lobi que Sylvie to sa ndenge ni fa faut ça les fora hier abina mati yenga ko ya potote ya ba ya na potote ye Kishasa asala kanena ki atam asa mutu kanena ki donc ye akoya ki aya potote o lobani papi gain ngala bio ke po mezana ngotelo ko eza bongo po mezana to za na posa yo oza malamu nande ya kinena shamba wana na bondi na bondinga tika na okoma na chambre wana te na ndenge azonge pa la bruit to yebite suite ezalaki nini na oyo komeli biso o to linga ite koma mais e komela biso lelo voilà alors Benitoko to sisi na biso ilo basuka zanini et puis sur pesa mbote ilo basuka za groupe Janify et so continuer to continuer toujours groupe Janify ya jana zaki na bato bele bande ko linga lokola ba fani na ye bazalaki bando linga Janify na bolingo oyo bozalaki na ba fani ya Janify bozalaki na pona Janify ce qui le biso to lobi que non to telemisa groupe Janify kende liboso eza pona biso te
eza parce que ya Jani atiki maman na ye aza veuve ya Jani atiki bana na ye baza na besoin eza ka bano baza na poto te biso nyonso monde entier to moni ke Jani Fay atika ki bana na ye yango pona nga beni bafana ya Jani bo soutenir ya Jani Fay bo soutenir groupe Jani Fay eza société oyo Jani Fay atiki na mokili kaka na kata société wana ekokoti ape mbongo ekosunga mama ya Jani Fay ekosunga bana oyo ba orphelin oyo Jani Fay atiki alinge bana makasi de totika bana eka bongo te bo soutenir biso groupe Jani Fay ke liboso ba vie na bino bo pesa biso et au sein que même YouTube et futa biso to mbongo wana to tinda ona famille biologique ya Jani Fay to ba famille biologique na été mais ya Jani sa na famille biologique na ye biso to bana na ye to ba leki na ye ya musala o ya temisaki wana esunga famille wana esunga mama wana ya veuve esunga bana o ya tiki donc liloba suka na koloba yango wana Papi Gang. Voilà, pesa-moi quelques personnes dans votre solution. Bambote na ngai na opesa bambote na nga na surtout ba mama biso na biso ba femme comédienne ya diaspora kobanda na maestro non toi na fondé na biso toi na la fondatrice azali Nicole Kango autrement dit ya maestro full option ezane la fondatrice tozana mama Monzibu Aimé la cadette, tu m'as dit maman Monzibu, toza la maman Meta Pinga, toza la maman Irène qui dit Monzibu, toza na maman Champagne Mbenga, toza la maman Lili, toza la maman Emilia Mayemba, toza la maman Nana Biladi, toza la maman Bébé Seigneur, toza la maman Bibi Sisiara, toza la maman Alfina Katalimane, toza la maman Nicole Nzemba, toza la maman Bipale, Patricia Nzanza, toza la maman toza vraiment ébélé naza kuna t-shirt ya ba mama biso na biso na ko zo pena présenter pour eza association na biso eza vraiment association to on a besoin ya makambo ébélé il faut to sala na kati ya association ya ba femme comme ya biso mama biso na biso ba femme comédienne ya na kati ya diaspora est-ce que vous permettez ngala so vraiment t-shirt wana na présenter yango ezali voilà donc merci beaucoup Papi Gang. Voilà, Benito Tokologie, Azwa Nini, voilà. Tous un t-shirt na biso, donc voilà, ma femme comédienne, il y a diaspora, ma maman biso na biso, voilà, ma maman biso na biso yango yo. Donc tous ça vraiment ébélé na kati ya mabiso na biso Papi Gang. Na ebité so na boseni comme mutu moko ko sala nga mabe makasi vraiment, po ba maman balinga bongo te. Tant comme Julia te. Julia azana kata asa ba groupe Jani Fay mais azana kata mabiso na biso te et ba bandeko na nga nyonso na kata groupe Jani Fay na pesi no mbote ebele ko bandana yemo président na biso Jani Fay et pardon président na biso Kinali Maleko komba Jani Longwate hein voilà Kobandane mon président na biso Kinel Maleko, Papa Samba a commis chef de groupe Jani Fay, Sarah la merveille na kata Belgique, Julia maman na Kenaya, Julia pe mususu toza na kana sucre, toza na maman sociale eza bon nani Blanche Kina, toza na Monique Miss Monique tozana nani suna bosa tozana Gladys tozana nani Alfie tozana Papa Samba tozana Lumière Isengo azapela kata groupe Jani Fay de konabiso tozana Papi Bous azapela kata groupe na biso Fana Babote vraiment na pesi bino so mbote ebele groupe Jani Fay toujours kende liboso tozlemba te tozala soudé tozala uni so toza uni quand on est au réussir. Si tu as une unité vraiment, na ndimité que tu réussir mais car on a unité de toke musika na pesi merci mingi na bande ko nyonso o bande ko benga Benito pour na fortifier ngai na promis o pasi o ekwele biso bien que douleur eza toujours mais
napesi merci na Jean Kenda bambo ba merci na yo napesi merci na Victoire na kata ya Sanois napesi merci na Mboshi na kata ya Francoville napesi merci na yo Bibi Chitoko il est toko bandeko na nga bo souhaiter ki bo zaki vraiment na biso à cœur napesi ba merci mingi na Fenda Mireille Moyo na ya Emebe Yoko na pesi wa merci vraiment na bino nyonso o boutique e biso te bozala na biso vraiment elongo en tout cas ba merci ebele merci na pesi mbote na nga na Prince Chabani na pesi mbote na nga na président Blaise na kati ya Saint-Étienne ye particulier ya faite ye pena zala ki sera outi na Saint-Étienne na ye vraiment Papi Gen o leka ke louer chambre na ye mais au mon habité na mongo na ke futa na chambre ya fay yamba na yo nga kaka na la na ngana yo comme ça on a repensé na flat c'est na hôtel na pesa yo esala au bien atika pe président Janité merci na Fabrice bambote no ebile président Mimi Igor 2 minutes atika pe na ya faite bazaki soudain na ya faite ba petit na penza ba kende na ya faite tina suka pour son anda kwa la brune ba tika kete basalaise avec na va merci beaucoup Igor 2 minutes merci vraiment président Mimi o tika vient na yo to zaki vraiment collé na vient na yo so yebe ka ozo anda la brune na ndimite ko ninga ronzi mango merci beaucoup na Prince Chabani o tika pena président na biso to zaki soudé na ye Fabrice zaki soudé na ye vraiment zena petit belé bazaki soudé na ye o balingete o ekomi na biso ba pesa qui affection na bango nyonso en tout cas merci beaucoup vraiment ma biso na biso bambote na bino nyonso ba ona bosani bolimbisi toza tellement ebelé na za moto na pe po bosana donc voilà en tout cas merci na Benitoko merci na bandeko bolandi biso je crois que ça qui passage moko très important hein tout ça là vraiment que la paix est régnée dans la famille Mobimba. Et voilà, donc, Botika Malamu, la porte est grandement ouverte, n'est-ce pas, pour nous tenir, ce soir, on a besoin de biso, benga biso, oya, to vandara aboy, to sololi. Na pesi mbote na ya mete bombola, ya mete lotula, na Londres, mambote le belé, ya mete, ya patika bisote, toujours, moi, celui qui m'a Gianni, en tout cas, toujours au contrôle, na téléphone, na tika bisote, mambote no pinza, ya belé, ya mete lotula, na kati à Londres. Ok, voilà. Donc, Awande, nalingi na bosana. Papicho Dedas na Switzerland, motema ya petit nanga Blanchette Ngansi ya Pembe et sans oublier na Minique wana na Minique Evala na Minique Evala Oumela. Merci. Mère Chantal grâce Bafoka na Paris. TMP Info Automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Felipe Omengoe na Iyo. Prince Munga Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chérie a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike. Amore ya misto na kokate. Bomwane lekio mekana no mekola mama. Chéri na butu na lotio. Lokute lekio chéri ya munu mama. Kalanga iwa yo mobali. Nakomi kokondo na we mama. Roger Likombe na Genève. Jean-Jacques Pagna Mobali à Pembe. Roberto Kala en Afrique du Sud. Bon avis d'Amérique on a Paris. Chifa Wakamba Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chérie a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike. Amore ya miso na kokate. Bomwane leki yo mekana no mekola mama.
Chéri na butu na loti yo lokuteleki yo chéri ya munu mama tala ngai wayo mobalie nakomi kokondo nawe mama. La Firez Naï Verdon, Olivier Rangombo, Philippe Makela Dunzomo, Simon Combs Bamba le Montronon, Yoka Maiko. Vraiment la nidité, la nalébiro, la montée malacole, la sala aux onga, vraiment la nidité, la nalébiro, la montée malacole, la sala aux onga, sala aux onga. Sala ozonga vraiment nandimi te nga motema molembi se po ya kozela yo nga nakufa kaka boye mwana mama. Jean-Pierre Bokutu Naki vraiment nandimi te palanga leliro na motema nakole la sala ozonga sala ozonga sala ozonga vraiment nandimi te. Claudie Maya Sumbu yoka papa kolera Diana Sai Jens na mama Jetou Fifi Landu Odi basango ya Divine Landu na Naomi Makaya Titi Sumbu Bilele lelo ngai na lolite mosala seko banza yo utotika ngai na koma na ngai mwana mawa salo zongela ngai noki na kowai Brigitte Maya Diana bolingo oyo pesanga ekomisanga denge uta na lula yo na koma seko reve ngana zalata moumbu na yo Roger Divine na Wivine Diana Su Bolingo no eleki Tiamato olo na talo pour la première fois na mona yo na lova yo coup de foudre beta motema nanga ya dada dogwe Diana nangai mabena sala yo boya kolimbisa ngai nesiko pardonne yo préféré yo sanctionné ngai nakosuka wapi lolenge komyo memela ngai DJ Kisalou 100 Chideric Damba 4 saisons tangwa bomwana esi elekake oni okanda lokola kake s'il te plaît songisa bolingo omotema nanga ezose nie Mandalala eske ozoyeba ndenge nazosufri nakamokolala oyo nazosenti molingongo yatindinga mpe na conclure na mipesa na losambo libasa nanga kade mama Anina na Debora Diana Sumbu nazobanga nanga deception soki moye ezali osala ta confession wana moi bambanda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dansi ya Josevo Shika Malamba Mama Bibi Nzaza Noah Diana eske zoyeba ndenge nazosufri natango kolala ndenge nazosenti molingongo yatindinga mpe na conclure na mikaba na losambo mama Diana Kelason Hélène Nanono Sumbu Diana Sumbu nakomi obanga nanga deception soki moye ezali yosalata wana moyiba banda basalela yo promotion wana susi ya motema nanga Dide mo perso Mwana Liège Papi Mundele Viva Menga
de longue date. Keja, les grands déclarants. Gabi Tem, Mama Lumba, Chile Niatier. Merci Zedek. Mama Jolie, Madame Aimée. Namokolanga ya supe ya natango toka mwanaki. Liloba na nga talo ngana lingaka yo. Obwaki wapie. Jana bolingo na nga obwaki wapie. Bolingo ya bomwana jana obwaki wapie. Ulrich Tondo, Yakatobi na rumba.